par surprise au saranate na mona pena IGF ya mbisco ba artiste parmi bango ba artiste on a moni pe ba oyo na makambo de fort bazali na moni pe ba oyo na ba $10,000 bazali place na yo lemba ce qu'on a bi awa avenir ezate na Congo nga na yo comprendre que avenir po IGF est président de la République et lobi na on a bimi ba fan ce ko ba moya et puis na love problème ni oza na on a mboka. Qu'est-ce qui ne va pas? Neni total lobby j'ai fait un artiste yozate. Ngamutu na kena ko funda. Siko na comprendre que fallait pas na no funda. O comprendre lo balaxinga. Fallait pas que no funda, fallait pas o dénoncer. Donc na minute yo nga problème na nango na zo luka neni ya kobima mboka. Pour na moni que na Congo avenir est flou. Pour IGF faisait présence, IGF tem de ko humilier biso. Et encourager bateau tout le monde qui va salama. Zembo IGF ya wazi kwa ngamna beton. Abenga po ebi kena muyibi te. Abenga na kena na beti me oba muyibi wazi kwa benga ba honte. Pe ko salir nzemu na ye. E ko salir na image na ye. Mais comment IGF a ko comprendre le wana de? Ba konzi vraiment moi je suis désolé. Ya kotala que talent fois à la maltraiter, talent fois à la humilier, talent fois souffrir na vie na ye, là ça ne va pas. Ba masa nange bele ba libanda na kutanga ba ono kapanga ba Laurent Kadogo ba Burkina Faso ba mboka lia ba rama na solo ba Flamme Kapaya il vit mieux que nga mutu moko bimane vaut rien za kutu penza ka artiste bien te maza soutenir na mbonga comme star numéro 1 et puis bino pe bobozo yamba ba on ke ba talent quel pays naza ngo opposante mena na lo batande boke choroba o mboka ndeni non naza sous d'accord na ngata mokete naza na Tokyo pe batu ba bondelinga kozonga kuna te susi abano za na bango kubenda bango non na susi mboka na susi carrière na ngana yawa awa tala humiliation IGF opesanga. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba mama na biso nyonso obosala ka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salaramambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà ko benga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal,
ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue chez Congo Mokili Télévision, spécialement dans Historique Culturel. Une fois de plus, je suis avec l'artiste du moment, Billet et la Godé Lofombo, la star. Nous sommes venus une fois de plus, Yako Yokae. Impressionnant par rapport à la dernière sortie où ça concerne l'affaire IGF et tout. Donc le Fombo qui va essayer un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi exclusion aïe, qu'est-ce qui s'est passé vraiment en réalité. À qui je dis bonjour le Fombo. Bonjour, comment Mokili bino moto danser bajuro to la narabino te merci Nzamba Pambola et puis na pesi ba tutu ba otala biso na ba balinga biso na ba baboyaka bambote na bino Nzambe apambola bino. Toto komona récemment awa presque musicien dans ce star République démocratique du Congo dans son ensemble la Sanyani autour il y a IGF, mais à notre grande surprise le Fomboaza était hors na sens wana yom to betela yon ba c'était moi mingi mozade. Pourquoi? Désolation makasi nga na desi penda komona ouais batu mususu bazotala bon ye azana aza bon à part ba musicien ba mususu bazoloba ye c'est que tamsusu azana gaz te bon est-ce que mukonzi ko raisonner bon mukonzi tamba cho mukonzi oza wana po oza sentimate osala sentimate tant oza mukonzi oza wana po o agir le rôle la fan te yo ye po na mboka alo mboka eza na batu nango oyo ba tourner saka makambo. Moi je fais partie à batu wana na domaine na so musique naza parmi batu basala ke musique ya Congo tourner naza parmi batu baza ke son ya Congo son bozo kana ba disque naza parmi batu ba influencer rango son na biso koma boy to créer na son peut to créer donc naza parmi batu wana tant oza mukonzi yebi makambo wana te sko à quoi sérieux oza mukonzi yo ça la ki fan donc so ba bengi batu kuna ngana zate batu ba benga babengi batu selon ki fan ou selon makambo ba mona na TV eza réalité te TV le za mbongo alors bali ba pesa place na batu baza na mbongo ba konza biso au lieu batu atala c'est ça la réalité. Donc tu elo kono moni on ezaka ke ba konzi bazo continuer ko sala makambo biso zo bulela oto lelela lelo ngana oloba suna ba kolutu na biso musique ten o ba sala bloc na bango pona ko casser biso ba kondisko ba se mêler na bango ba se mêler na bango ba sangani pena po ba boma biso carrière webi lobi biso mutu to ko mo lobaka lo Fombo tout le monde ko soutien okuta na mutu bo lo Fombo kenda wapi mais lelo bato ba na net bato na sous question na te pour le Fomboaza présent Dieu merci ngana on peut ça merci na bino pour na nini bozana je on a été au presse congolaise de sala biso lobby donc presse congolaise comment le Fomboaza le ka foza na mbongo ebele d'où to ko resko le kana ba TVT to bungaki système on a ba na ba créer donc ka ba vie na so ba musicien million na net ba suki ba meli pe mo yo kono corrompre net mo moko ka corrompre bango suba le Fomboaza le ka te biso yo to ko mo leka bato ba komotala biso na ba fan ba comprendre oh le Fomboaza la ne kaka deux qui j'aime que salama tolé la ka mikolo na mikolo ba konzina biso jamais ba wa biso jamais et le lo ba confirmango bozo beng sa ba artiste netinga le Fombo na jouer invitation te moto azana plaque tournante ya musique lelo na Congo mais mukonza kumolanda succès TV combien de lobby ba réunion ki lobby lelo ba souté mais biso tozaka combien te alors lelo ekoma mutu kwa soka réunion à sali succès yemta comme mutali boso non mboke ko tambula bon te est-ce que sali succès est-ce que yebi musala on pena bien non il faut pas forcément et belé ba ça succès musala yebi na été. Mais une fois lorsque le Fombo akenaki na IGF justement beaucoup de na Jules Lingete est-ce que boyokana randenge nini pour que le lot okoma exclu souci na ngai yangwana ngai na nzamba inspiré ngalobi non makambo zo sala na monde musique lokola chef de l'état la musi IGF ils jouent en plein raboye vomena ke na IGF na loba batu tu ba boyele nga na ba omona ina salwana IGF na biso relation nini IGF na biso nini
allez oh na moni ba buda ba telemelanga fort na comprendre que na kena révolution culturelle na exposé ka révolution culturelle ba appuyer ngai to kenda na IGF et yamba biso balobi na biso boy la biso ba preuve et puis bo le cannabis mission bo sala mission belé biso travailler bongo bo dénoncer combien de missions t'es au sali preuve ni bazo lukasko IGF po tant ba pesa ki mbongo na ba musicien ko yaki na Sokoda kaboli on a volonté na bango $10,000 na moto c'est ko preuve ni bo luka bato bazo ba $10,000 bazali ba yebani preuve ni bo luka et nzamba la raté ti bo luka ba preuve général des fois wa kufi boyebi makambo eleka na de mbongo ebimi na gouvernorat batuka baliango lisusu preuve ni bo luka par donc surprise ko sakanate na vani na TV na monasco IGF tant karma pas ben nga lof na selinze moi IGF na besoin basse mon mir na kenda kambango na beti wase ko tanga selinze moi IGF abenga na nzimbo IGF na kembango na beti siko na ebite siko fona sani pona IGF wana écoute la pso artiste par surprise ko sakanate na mona bena IGF ya bisco ba artiste parmi bango ba artiste wana na moni pe ba oyo na makambo de fa bazali na moni pe ba oyo na ba $10,000 bazali place na yo lemba siko ngana bi awa avenir ezate na Congo nga na yo comprendre que avenir po IGF est président de la République na makambo na moni wana non ezali bena ke yo kokota na nto salir biso déjà na milieu public ozana ba dossier sale faut vana na atana bakangi ote moko ya ko salir image ya IGF te faut sana kuna et ça la marabongo partout na monde même massa na yo ebige maso mikolo yo poka mboka ngo bebi biso kale eleki so massa na mo wa sente botambula ne souté derrière mon massa fakima ke braza bia ke kasangulu na quartier na mna oza souté pays faut zonga bongo IGF wana elingolo ba non yo mikolo yo to ebite soki da yo beza yo te mais ko ya awa te po ko salir tant ko laksa image e ko lembisa batu ba yebi pena ke yo muto zalaki tam so ezana pe yo tam so eza yo te mais pona ka ko leze batu te yo zela nano atoza ka masa nanga yo zela nano ba msusu bino bukabola ba $10,000 ba ya kufunda bino déjà bino boza batu mo butusha keza image mabe bino bozala mais non to moni biso et puis eloko grave eza humiliation nga penza na vandi boye femme nanga tota la TV ba yambi ba musicien so femme nanga comprendre yo za musicien ya ndenge nini bana nanga ngamuna za na salon na kimi salon ba ola ksa bango bana nanga ba talinga avec tristesse ngamuna kimi na kutu na chambre na bi mais na sala nini na mboko na sali nini au juste humiliation modèle abo et lobi na ona bimi ba fan siko ba komoya et puis na love problème ni oza na ona mboka qu'est-ce qui ne va pas neni totali lobi IGF mba artiste yozate nga mutu na kena kofunda siko na combien que fallait pas na no funda o combien lo balaksinga fallait pas que no funda fallait pas dénoncer ndenge ba kabula ba $10,000 na mutu na ndenge na ba fallait na tika ngo ka bongo et là on a comprendre que les sons ba pesinga yango wana pour le moment et nga le ko na ape mutu na comprendre que les sons ba pesinga ils senga soutenga na vana na RDC soki et ko continuer boy et na comprendre que na RDC talent azana problème mutu azana talent j'ai dit na zolo ba on a kozongela ngo oui ba jaloux bazali ero azotala bazo fâché tala wana lo fombo jaloux azoyokela bato oui bazali ba otala TV na minito mais na oyebisa bango ke nga na za parmi ba talent ya mboko zala no na position no zali nango zala no fana moto zala no contre nga menga na miyebi et puis bato ba yebi to chaka ta ba photo na Facebook et moto tala pe ba commentaire bato tamsu bato net yo bozana bino ka de tala pe tango yo che commentaire na yo ke lo fombo jaloux au mona ka boza de la plupart bato comprendre que le fombo da talent le fombo da na raison et puis tambo ça ba commentaire on a soko moni bongo sali tamsu 1 mois bozaka de longo la note normalement pour l'éducation na crédibilité famille non pour kombo no zawana ba okutu ba chaka ba 00 y6 ça va mais yo pino komi kombo na yo mais au moins si parmi ba commentaire ozano ka yomo do yum to za ba oza yum to jaloux yo za jaloux donc na minute yo nga pour
problème na nango nazo luka ndeni ya kobima mboka pour na moni ke na Congo avenir est flou pour IGF faisait présence IGF tem de ko humilier biso et encourager bateau tout le monde ke ba sala mabe ata bazana raison mais pour le moment biso tout le monde ke ba na mabe faut justice nditinga lo fombo so be mutu mona mabe toke na justice so justice c'est bien ba lo bagé le fombo na raison ou bien yam ta na raison mais biso toke na justice te bi pena ke mbongo moko yaki bakaboli yango na ndenge na bango to sepelité pour biso beto abatu to yoki lisuna matanga defa o gouvernement kondi na e defa o mais batu bake saka Congo na lo bakutu batu te saka Congo aka créer 25 000 bima 25 000 bima batu moko bale bambongo wana facilement alors to lo baté et puis batu ba dénoncer kango daka biso ba léopard même na makambo 10 000 wana daka biso ba léopard makambo 25 000 biso ka ba léopard siko ba léopard yango bakonzi balingo tcha biso na liste te do ilaxike biso tozana tina mo te et puis on a ben des films ba misende ti biso na niveau nanga toza sous-traité na Congo la plupart basi babimi ko bima te makimi bazana baona ba poto bazana bakimi baza suswa te et puis na minute to lo ba wana aba somba ba parler et puis nga ba idanga parmi bango so na problème na leli ba idanga na comprendre que biso bolingo mboka mti vantsa biso mais c'est erreur grave a liro de mona siko pena ba kondi ba laxi biso a liro de mona donc je préfère na bima na mboka na région na nga bango nga pena ba no aider quelques congolais bazar pour la minute on a ko aider ba tout financièrement na kokate na so aider kana maile na nga finance na ngote mais ba massa na biso ba vie na biso tout ba kima ba zo aider ba congolais. Ouais, mais déjà na optique wana déjà waze quoi abia oye manzembo na ba yibi ba mbongo te est-ce que lolo soyo ba bengi yo okokende pe botia voix bon ela musuna kati nzembo na ba komiyembela contre bango mokoti n'est-ce pas yeso oyopo ko beta momo inte waze ko benga na nzembo na ye ngana beti nzembo na nzembo IGF ya waze ko ngam na beti abenga po ebi na mu yibite abenga na kene na beti mais o ba mu yibi waze ko benga ba honte peut que salir nzembo na ye et que salir na image na ye mais comment IGF a comprendre le wana de IGF ou la présidence tant on benga bato utina ba invitation tala ben o dans la liste floue o yo mikolo mobulu azala nanu akoya wate po ba filmer o mona ye attendez qu'on a commis na YouTube ou bien massa na ye mais ba combien la en général bato ba yebi tellement be pour te dénoncer ba kombo tangami ils ont souvent bomba ta mboko ngoto kena ngoti wapi procureur de la République a raté biso yeba na bamboka msu procureur de la République ata l'émission pour à saisir pe likambango a formulé enquête biso za batu tozo lela tous les jours tona mbongo te ke poto lingi te mbongo toza na ngoti po batu mo ba s'organiser bango ka bazaka na masolo mbongo to lela ngoti ka yo za mukonzo diriger mboka ngana vanda na mboka wana et puis vous trouvez ça normal. Donc on a reconnu comme une vie oyo vie na nga mobimba tim gona okufa non batongo pe baza bango monte ba jupe na ba jeune mususu ba jupe na ba o baza plus jeune que biso ba koti ba on click wana alors click on aussi la te d'ailleurs banda mobutu e bani na on lelo te siko biso bino bo ba kondi ba che bino wana mais bino fo bukata fleur wana ba artiste ne di biso plutôt ba no vivre déjà toujours ba ba kanga ke biso ba TV lelo internet me sauver biso o moni nde bandeko nde bolanda biso na YouTube ndenge te ba kino balanda nga différence kino na mbongo mega te kino na YouTube te atala YouTube te ba konzi bo comprendre le logo kino ayebi makambo te muto avai na Congo makambo emission do sana bino bo ezaka bato bana ba pays o bana wifi biso na wifi te nini ram ko te do bendal so bo zo sunini suba ucha wifi ofele o ça bien biso na Congo awa ndinga na loba boye bato ba yebite bato bazo yeba makambo na loba eza bato ba libanda alo bino ba konzi bozo na souci na biso tato lela na bozo batin eza clique ba s'organiser bien ba ikartaka biso na masolo tout ndeti kuna na IGF ta ba kenda ngana ba so ki transport pour bazonga transport on ba osala tout même le fumba zo ngote. Mais transport on songa na soki yango car na ngeta na maba pan mo mike na roya pe na bongsi car lobi na kutungi na otambla na car na nga
bazo sala tout le fumba za même kotambola na carte. Dieu merci nga na matanga na ba 207. Nga tukar na ngena pan bozela nga te na souffrir jamais na obima bina na 207 na kepa na okende. Na vivre na nga bongo. Côté na ba kokate, côté forme ba lemba côté pona zaki na nuleka général des FAO. Forme ze belé. Et puis lelo bobo sana po naza déjà na adresse na Paris. Bobo sana do bilambe ko sila nga jamais aspect ko sila nga jamais mayele o naza nango ya obeta basi ko sila po uta pa nzambe do yoko kanga ngote. Yango nzambe pa sala ke mwana akokemba tina zéro te. Bilambe belé mayele ko betele belé naza pe na studio nanga. Mais bazo ko empêcher nga na mona na mbongo te. Mbongo za nini? Bambongo biso zo na misala na mboka na biso to matato kita. Muta épargne ra facilement te. Ozo ko épargner mais o koma ka teningi za kala ke obandi pena ko épargner l'arbe comme ebele na Congo te. Eloko wana ba kontiboye bango. Biso siko to vivara jour au jour. Du jour au jour. Siko biso ba longo li biso na liste place au mois journée mon boyko pesa moi 1 franc le fomba ko ya te. Oba salanze moi union sacrée le fomba. Le bas artiste ye mon soki ya ye. Neti ba zeko dana choite dana besoin basa bien beta. Benga car ma pas dana besoin basa bien faire dana besoin basa bien héritier. Ba benga nga toujours. Mais ce comme li kambu moko boye ya mboka. Clique wana basi basala organisation na bango ba ya rekoni na bakonzi. Tamba ye longola le fomba. Longola tel, to benga tel. Ya bi banje mo do sim. Yo ko banje mo simba susu. Basi mundi basali nde mo union sacrée. Ezaka ndeni. Bato ba bien honte. Pona nini mutema mabe et puis bakonzi bazo ko tolérer ngelo ko mo bangsanga bakonzi bazo tolérer puis bazo ko appuyer waze quoi déjà tala muta tali genze munanga IGF muibe ko ya oyembate le fombo incorruptible yaka obeta bas na kena beti bas voilà comment bakonzi na so fallait ba fonctionner wana za masana nga za salimi kolo te vanda nanu so ba quitter yo et que ça li pena que ba laver yo ça va mais pour le moment dans ma sana soit ta la rona kuzu mais na image bo na ko s'afficher na yote c'est ça monde tambola bon monde ko tambola neto komi ko tambola te ba konzi ba to banga te mutata sali ba kanga mine photo mutata na réputation mabe aye na bureau na e ba yamba vandi ba mona non moko ko tambola boite yango na osenga mutu to aza na force ayebi ndeni na ko bimisa lo fomona mboko boye dengai boy dengana kenanga libanda po aliro tozana ngo na limite ka venir aux Assiri. Olembi. Bon, en ce qui concerne maintenant 40 jours Esseli Lelo je crois. 40 jours Esseli Lelo, qu'en est-il maintenant dans l'album? Est-ce qu'on va maison continuer ou comment? Lobi na tongota na lamuka na télé mimba. Biso na culture na biso za bongo, culture Congo. Le roi to kufela gi yaya mutu munene do to vana 40 jours na se ya to lobaki papa mbazaki na raison matanga pa papa esi la avant mais ba kolo nango matanga continuera to moni yango bato baki na matanga te basali misana bango comme il faut ba beti ba concert basali tout biso ba kolo matanga to vanda ina se siko lelo eza 40 jours ekoki na buto lelo na tongo to lamuka to telemi na zongeli frappe ma véro na zongeli promotion ma véro et puis na reprogrammer ce ko ba rep ya groupe nanga to zongela ba rep studio nanga pe lobby o nyoso na ba yebi ba client nanga na ibisa bango to na 40 jours to sali ku to sute do à partir à lobby boleka bozo ba programme to ba no programmer neni boulé ozonga à partir à lobby boulé ozonga et puis Dieu merci babiloko ebele zaki pe ya robeba beba na studio déjà c'est bon donc nzamba sali makamotu eza au point na minito ba fan bozala OCP là pour des lobby to bandi pression ya mavero na ba coin nyonso na ba TV na ba radio na ba coin na ba nganda ba DJ des lobby déjà to bandi producteur à d'après pour nango nzambe kaka mta sali ke makambo ile kaboy mais depuis 25 ans depuis les 25 mavero ici là ke bimaki les 27 général à Kofi yango to kangaki tout mais Dieu merci nzambe mtalingaki ye mo ayebiti na ngana zole la soute ngaso na ju problème na ole la soute na okumisa nzambe poso na bela ka pété na liste bato ya 25 millions ngoyo kanga
mais nzambe kaka na belaki nzambe habité tétété pour bakola tsope na ber comprendre ba meka de kola tsa ber mais simba ité donc so circonstances ce jio bandeko to le lara te monsieur nzambe mdasali on peut épargner na likamo mabe donc elo na kolo bana ba fan yangwana bazala ko sepela de lobby naza ko telema makamute zozonga nango naza na producteur AP production o iza ko assurer promotion na makambo tout et artiste donc côté on a problème aux athées. Chers internautes, nous sommes ici avec Lofombo. Donc si vous venez de nous avoir, nous étions en train de parler sur le sujet des IGF. Donc Lofombo qui est contre cette initiative. Yakozouaye, Rotem Mupandi, or Yim Tadaki, initiateur Wana. Et surtout, il a aussi parlé en ce qui concerne continuité et activité liée à l'album Naye, Mavero. Donc Lofombo, mot de la fin par rapport à la mission Nabiso Alelo. Non, non, ça surtout là on a zoloba. L'émission Nabino est cassé clic on a j'ai basala émission na télé. Mais pour le moment bazo réussir na nous pour na kin bat bazo kabisote bat ba mona bisote. To ko ko affronter ba TVT pour ton alerte. TV kuna ba chela so bar likolo. Nzamba la raté lelo net bimi, ba Android bimi, ba oyo bazana ba wifi baza comme ka koyo ka mo ba information na biso. Donc mot de la fin zali remerciement na ngebele na nous pa na yo. À chaque fois au tikaraté batopé nazozo ba écho à partir ya on a profité dans le beau s'abonner awa place masolo bien zali et surtout vérité na avenir amboka beau s'abonner belé to kendete ba place au avenir amboka ezate mutumu bazana succès pour azoyemba porno c'est ça on avenir amboka te to be sabana mutumu azo réunir pour azo réunir se bakuluna non ils a venir en boratin ba faut ba réunir ba o bazana verti ba o bazana merci à bien bangwana ndi photos à la liboso bangwana ndi fo ba puyara biso to betara masolo bana bazo zo éducation za auto za na lelo te mutu faut réunir faut ba no yemba dui ba roman ya porno asali yango nzembo ayembi siko ba fi ba mona ba kufa wana mboka tika la bongo non photos à contre makambo wana banze mufezo ngane ezali wi na kokumisa na mutu ya mabete mais na koyembela pe nature mais so ekomi ke na bebisa bato mwana mwasa vandi na yazo mona ka ndeti ngapi funa sala mobulu po ezala bien non ils ba blo ko tolérer te ils ba blo ko tolérer te ngana na générique na sala bendele remix au mona on a pekisa même ne bato ba artiste to la tsaka ba danseuse mabe na pekisa na générique on a me nana ko tsango poa ni mukonzi mo atabenga na biro na ye yaka na moni clip na moko boye yaka to solo to kapuya on ni personne na mboko to kande changement yebe ataba konza lelo moko na wako beanga ke na mona clip na moko za indicatif vraiment na lito apuya na clip wana na pekisi ndenge biso ba artiste to chose fiaka ba fi na chaba croix isa clip moko so paye za ki na bonzambe ba konza banga beanga na Léopard to sala nzembo FARDC fo yoka malobi za na nzembo wana toujours encourager ba soda toujours lubana ba konzi bo soutenir ba soda nzembo za soutenir te à part grand prêtre Kamere Seriwana a soutenir abiso personne d'autre tilelo mutute bozo na clip wana tout changwa marche pour clip wana lo ba trop donc tout mon mbuka moko elina encore prier bola moté et je suis désolé ya lo bango ba konzi vraiment moi je suis désolé ya kotala ke talent fois à la maltraiter talent fois à la humilier talent fois souffrir na vie na là ça ne va pas ba masa nange belé ba libanda na kutanga ba ono kapanga ba Laurent Kadogo ba Burkina Faso ba mboka lia ba rama na solo ba Flamme Kapaya il vit mieux que nga ba mutingia ba giwa nzambi bazo edenga na fanda bo na fanda bo mutatindelinga lo fombo keno so code. Et pour bango ba kende do wana ils avaient exemple na exemple mabe aba konzi bolingi bongo do ngatala nazaka na Congo na sufraka soki tala mo kimine libanda akomo idenga one exemple bolo pesa biso na Congo mutu moko bimane vaut rien aza kutu penza ka artiste bien te maza soutenir na mbongo comme star numéro 1 et puis bino pe bobozo yamba bango ke ba talent quel pays
naza nango opposant te me naloba ta nde boke tso aloba o mboka ndenge nini mboka ndenge nini non naza sous d'accord nango ata moke te et puis nga so nakute na tala mona oyebiseke kovanda wa te ça l'effort pour omene vie nga na omene vie ba vie roxy mpaka bazaka so wa te ba juju che grand rumeur teacher azaka so wa te tozana ba vie papa Noël bazaka so wa te ba vie roxy mpaka ba vie nguma lokito bazaka so wa te po ils ont compris que awa venir yate biso to comprendre jango te do chamura ngana uti Japon nazaki na Tokyo pe bato babondelinga kozonga kuna te susi ya bano za na bango kobenda bango non na susi ya mboka na susi ya carrière nanga na yawa awa tala humiliation IGF opesanga yo lo bana nga sikoyo lobby exemple nini mwana oyo aye kola musala na talanga na remarquer ka na talana pese conseil za na mboko nga alo bana komi liboma na minito non wana na liboma et puis ekomi kindoki omo bena mutana na talana za jeune ozebisi zala wa forcer komi kindoki mutana talana ifo ebisi bima petit po awa ozwa soutien te puis ozana groupe click moko et vanda na pona ko combattre batala de kozwa no vite ça l'effort obima oluka ndenge oyede mboka nani oyede bande kono be ba masana c'est ça la réalité. Soki nga na zoom na moni mutu mwana mwana na talent zo ya na ebiseke non persévérer zala na komindoki ono zandoki po bakonzi bazo ko sala effort te na makambo so zolo bake click moko ezali baza identifier bango wana bazala ka tout ba o baza na talent te ba yebi ba kombo wana mboka ona yebi so na tangi kombo na mutu wana linga na mbongo ya auto kabula $10,000 lobby a menenga vidira et puis surtout que na tribunal yegu na yena ete menga na obligé na za pona na l'arte ngana koma na 9h ya o yani 17h be 16h to bi réalité mboka soki makamona to sili obiso to kufunda ba to tanga ba kombo bona ke na IGF pamba na IGF na tanga ikombo na tanga ki na masona ki pena na IGF kita IGF sa bulo na e mais boye ka so na bani ko tanga lobo yokela ngama na za kude na l'arte et puis na kota sous prison bana ngakutu ndambu na minito ba chômer ndambo bazana ba otanga pona za libanda sona koti su prison kasina bana ngotu ba longoli ba na ba chiki ba longola ba ngotu ba oliande bana nga ba koma ba cheki c'est ça la réalité mboka alo ba konzi ko lelo tu ba yoka ngote non bazo ko accompagner bato ba sala biso mabe bazo ko appuyer bango et puis ba comme si na niveau ko humilier biso humiliation na zo biso na vandi bwana bana na otala mwana na nganga mona kokite pour moi na otala télé pour malgré ba galère mais na parler puis moi place mais aller comprendre moi canal plus faisali donc ça ne va pas ba kondi ba to sala tout biso to zalate ba viena biso ba banda ngonga na tiki ba ona okotela bango soute na monike ba continuer ba toleraka ba konemba puya ba ona makambo ba sala biso nga na confirmer bongo ya ona yeko conclure que à venir a ezate pour na talent pour nga na zo ba ngandi na talent na zo biso na bomba te na zo kosa te bazwa biso ba maestro to ganga kawa onga maestro bosela biso ba cage vous comprenez bosela biso ba cage bokanga kutu ndako te bocha pena combat cage o cage à lofombo o cage à maestro tel o cage à maestro tel boche ba caméra ba pesa biso ba laptop mutu na mtako na laptop ngana obaksa bo pesa ngana DSLR na trépied na obima na cage wana na sali nzembo na composango na arrangeango na programango na mixango na mi filmer na montango na dob na yo pesa bino na binyango comprendre ba misusu tanga okitana odara soit bo betier soit bo comprendre na aventurier soit bo comprendre ba yeda ke na bato siko bato mutu neti nga mutu abongo pona zolo ba ona ko sala ngo na isaki IGF so baza ba lingi ba mona preuve ba yamba biso ba léopard na bureau na bango to kota ona na koyana laptop sur place to salinze na IGF na bureau na bango to salinze et puis to remettre ba flash to bimi toke ngala sala sambara to kota sidote na piste ya collège noble piste na bango to ba mise ba mona ba mise collège noble baza ba o témoigner ba kota sidote na laptop na to vana na bango na sali bango sambara binisa kino mobimba mais donazana niveau wana s'il vous plaît alors fona lo bango to tika sute pona ba jaloux mo za na ndako vandi boza fana moto lo fombo wana jaloux ngana yoka yo
oza combien tala bien tant on commentaire oza tam sur deux bien yo moko oza pe courage ole boma commentaire na pendant olobaka bongo bato bazo rejoindre rote movandi poza muté mabe Lofumbo. Tout à l'heure autour de Makambuya Sambara. Je me rappelle bon, il y a un auteur il y a Sambara ils allaient dans nos danses. Collège noble ils allaient à Sony et Cho Mosadat. Ataki na ba musicien na animateur a boka kriwana comme on a plafond mushindo. Comprendre? Bon, générique na bango basala ki on bango entre bango ba musicien mais nga siko ne ba benga maestro. Ngandi muna ko arranger, ngam na ko programmer, ngam na zaki preneur de son na studio te s'il vous plaît. Na piste na bango ya collège noble. Yemo Sony Choma bi na uti braza na futi ba million na studio. Toujours résultat bien té. Mais yo saliango na piste na misu nanga sambare bouger kin. Oza na niveau nini? Yango no moni Choma pe à son âme atikala utika ngata mukomote. Et là, on a besoin, on a besoin de $1000, on a besoin de boyer. Et puis, il y a des gens qui ont témoigné dans ça. Et tu m'as dit, Jolo Fozab, les Kambangwe, et l'eau, le bagon, on a so il y a pourquoi aussi là. Pour les gens qui ont cabane, pam pam. Na okata bureau, na voiture, na yembangu, et tu m'as libéré. Et puis, au libéré, on a mis sur batouté. Boké na quoi mon a pêché. Pour amuna qui, am santa et fait le fombo. Mutalika soza témoin mutalika su akenda pandia ba yokani ayepa na nga vie na yepa na yo sala nga disque yo maestro na ibisie mutu na o na yoka batu na yoki ba ona bi ya oyembate ya obeta te na poneli batu na ye o ba obeta le reste to lukeli batu na bengra mususu kutulelo ba koma ochaba minoko na ba TV to luki bon lukaka bango mo ida na batu ba bengra Oida ina vie melelo akoma na epe akoma nepe dans ce thème a débria moi muke kombo pe vanda ma akoma muno ko makaka batu tout na Congo mais Dieu merci tant to loba boy batu ba vanda na ndako ba yeba yoyo aza muno makasi oyo aza courage lelo pina batu ba ko yeba mona oui wana za elo ni osali na musique yango mais oza muno makasi oza mandia omona pour mona na ba 1 franc. Mais pas toi que ba 1 franc non est qui mendicité ya musa note musa ni au sali au koza na mbongo par rapport à le fombo ya sali za mbongo te yondo za mandia donc c'est un peu ça mutalika so mona plan beta kinekanga ya on a le ba maestro belé oui boza na bino ba maestro mais bobi misa pe bato na ba yebanité sala anuka mutayeba na ndeti ngaba beloko belé na sala wana betela ngotolote au monte na tangi sambara na mutalika po bazaki de nil part na ko baksa vina nga shorambemba de nil part bo yebi bangote nga so na coacher na vandisi li solo mona bena bo moni moto na yebi musana nga funa bano beta tolo ba yebi singa vina nga lamba bi petit ko zelate bato ba lobela yo ba lobelo te kongola lobela moto te ya omo ina komi boye funa mi lobela pour sona mi lobelité moto ba yebite yemo comme histoire na oh non comment kasi lumumba lobango déjà vente tala histoire ba betele biso ma lobi rumba boye rumba ezaki boye rumba boye lukuta rumba za musique na biso ya biso moko nzambe tanga seli mukili partout na mabele apesi batu na musique na bango nzambe musique mo de ko utaka euti se ko abeye ya ko ma musique na bino ba koko na biso ba memaka rumba na Amerique no bona Amerique na batu balade ba no beta musique te masola lukuta biso mo futo koma histoire neti ngalo fumo na bandido makamna na bano lobelango pona bato kutu na saela ngalo kwa na za nenge moko na bango na scène basala ka tuba lobelanga te bakozo maestro mo bataka na scène te ayibo bina te ayibo beta pena danser te mama yesu tande ba obwaka ye mais lo fumbo ba obwaka ngate na banzemu na bango po ba biki lo fumbo aza maestro to za à part maestro aza artiste compétent nenge mo na bango ya mo ba obwaka ngate na zongeli na sukisi Dieu merci na bino net bo aider biso lelo bato ba otala biso partout na monde grâce na bino bato wana ba mena biso vidire na TV lelo ba benga biso na be mission to kenda ngo difficilement ngana lo bango tuo ba pena pa ya memanga te po ba nyoko biso tro bango ba sala eke lo fombo zo le ka be mutakuta ino oh lo fombo kenda ba pona bango
moto abetelaka bato tu me batuna yango okenda mpona nini olekaka na tv te bato tu bazoyoka yo na babar na baboite mais moto azotuna yo okenda yo mponi ayebi te oza wapi ayebi kuteke nzembo ya binaka wana yo moto obetaki na bandimi na eglise obobina obongi na nkembo yo kumbama yawe bayebi teke lofombo moto abetaki mpona ni tv ezokoampeshe biso toleka biso tozobinisa na eglise na partout oza nzambe moto apesaki don wana mais bato basangana na bango basala clique na bango na bapeti na bango balakisi bapeti na bango kimandisite peti na bango soko alamuki na ntongo asali liste tala baporte ya bato bamvama bayobenga biso peti boloba makambo tolembi olamuka bemisi ayelaki yo boza nenda eloko osala te bano dérange peti bien bafemme oyo babala bango te na baartiste ndenge biso ozodénonce baartiste bobala bafemme na bino oza mutu oza mokolo bala mwana bato kitoko bobutaka nolingi kobala te yango na profite nano basamedi ezoya dikando azobala dikando golf toza na feti na ye en face ya boyoma wana na gambela voilà exemple biso olingi mi yo ovandaka na mwasi no boboti bana bowumeli olingi kobala te basi bakomobenga biso papa lofombo koloba te me bosali bien ngai navandi awa naboti bana kitoko aobalanga te kaka tv mikolo nyonso bajaquette kosala bapoudre kosala baémission mais mwasi ozali na ndako olingi kobala te ça ne va pas biso toye wana mpona kodénonce makambo wana tu artiste oza mutu omonana mpe na mbongo oliaka balofombo mbongo nyonso ekoma yo bala mwasi na yo tika ovandisa mama bato na ndako bobotaka bana mpe ya bien honora ete na famille. D'accord. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc nous sommes à la fin de notre émission. Nous étions avec Godé Lofombo dans les antennes de Congo Mokili Télévision, spécialement dans Historique Culturel. Si vous avez été fidèles, c'est parce que nous sommes toujours là à la recherche des actualités et surtout à la recherche des informations. Donc je dis un grand merci à toute l'équipe technique de Congo Mokili Télévision, spécialement à celui qui est derrière la caméra, Kevin Léou, sans oublier Anel Kabafosset, Adoyoué, spécialement mes salutations à Capriski Lokwa de Management. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'oublie pas ces messieurs esselés et surtout à toutes les personnes qui nous sont fidèles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Choukrani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.